Mbote na balandi nyonso ya Kelly Joyce TV. Donc lelo na ye kolakisa bino ndenge nini ya kosala mipanzi filme na ngai na musaka. Donc toza na poivron na biso rouge, vert na jaune. Toza na matungulu na biso awa. So toza na oyo tokosala matungulu nyonso. Toza na ndembi. Toza na aubergine. Toza na muscade na biso kuna. Pe toza na Keep Magie. Toza na feuille. Pe awa toza na aubergine na ngai yango yo. Pe kuna toza na mipanzi na biso ya fumé. Donc soko oza na nyonso ote okoki na yo kolambela kaka matungulu. Donc soki pe oza na solo okoki pe kolambela solo soki aubergine ezate. Menga na sala mingi aubergine po. Donc eza na bato musu na ndako abaliaka solo te balinga solo te. Donc yango to sala aubergine. Pe to salela musaka oyo. Onde to salela na ko salela pe tomate ya chopped tomatoes. So oza na oya mbuma okoki pe osala ya mbuma eza problème te. To ko salela mafuta te po musaka na biso ezaka deja na mafuta na kati. Donc siko to fongola musaka na biso to tia yango na nzungu. Musaka na biso yango yo to fongola yango siko to ko tia yango na kati ya nzungu na biso. Yango yo to tia na nzungu siko na ko tia mai na kati ya nzungu na nga. Après na kotika yango etoka penza. Donc musaka etoka ebimisa mafuta nyonso ti na kati. Yango totie tokotia mai na osala mai ya moto. Donc na kotika yango na moto ata pona 15 minutes bien 10 minutes etoka penza ebimisa mafuta wana nyonso tu na kati. Après nde tokoya ko lamba ngai na biso na mipanzi tolanda. Omoni musaka na nga esali 10 minutes etoki penza na nzungu ebebi ebimisi mafuta. Siko na kozwa mafuta oyo tala ndenge eza mafuta ebele. Na kozwa mafuta oyo na kosopa yango na kolamba na yango te. Donc nde na yebisa bino nga mafuta na lambela mafuta ebele te. Na kosopa mafuta oyo nyonso na tika musaka nde oyo etikali na se wana musaka me mafuta oyo nyonso tozosopa yango. Apo tolamba biloko na biso. Musaka nde yango oyo etikali na se mafuta nyonso tosopi. Siko na kozwa bepisi na nga na kotia na kati ya musaka na biso. Tozobalisa yango. Donc nalobaka toujours soko ozolamba musaka komitungisa mpona nzungu te. Po musaka penza ebebisaka nzungu. Donc olambi kaka na nzungu nango wana. Soko osisi kolamba nde okoki kochange nzungu. Ochange nzungu na yo. Donc olongoli biloko tia na nzungu lisusu après. Obongisi nzungu oyo olambeli. Musaka ebebisaka kaka nzungu. Donc na obalisa yango ata mpona 5 minutes. Après na nsima nde na kotia ngai na nga na kati. Donc 5 minutes na biso ekoki. Siko na kozwa ngai na nga na tia yango na kati ya musaka na nga na sangisa yango. Ngai na biso yango oyo tobalisa yango esangana na biloko nyonso tu na kati. Après na kozwa sikoyo mipanzi na nga na kosangisa yango na kati ya ngai. Yango oyo tozosangisa yango. Donc musaka ebebisaka nzungu. Donc na kozwa siko tomate na nga natia yango na kati ya musaka. Donc na otia pe nyonso te. Na otia moke kaka. Yango na baki so oza na tomate ya mbuma osaleli tomate ya mbuma. Donc natie ebele te natie moke. Yango wana po tobalusa nzungu na biso esangana penza na musaka na biso nyonso. Donc nyonso penza esanga. Yango oyo siko tokotia mai na biso na kati ya nzungu. Na kobalusa yango.
donc na otika yango siko na moto etoka. Soko liaka pilipili te otie pilipili, soko liaka pilipili te kotia pilipili te, soko liaka pilipili otie pilipili pe ezalaka bien. donc na okanga siko nzungu nanga natika yango na moto etoka, comme ça tokutani na bino na mbala ya sima tomona toyeba ndenge ni biloko na biso kobela. donc totiki yango na moto. Merci na balandi nyonso. donc ngai na biso na mipandi fume yango oyo tokomi na suka. Nzambe penza apambola bino ba boko tala video. donc bo like, bo share and subscribe. Nzambe akozanga kopambola bino te, tomonani na mbala ya sima. donc nga siko nalingi nalia. Merci.